na biso to récupérer ngo tant na tali mapinga na biso niveau na confiance na bango niveau na ndima bango mais na kati na bango parce qu'on a déçu beaucoup de traîtres. Excuse, beaucoup de traîtres. Même tu as dénoncé bango par le but. To Rolande la bino, pe to aussi sabino. Pe marambo bang ezate, to bunda ti makila ya suka egotanga. Tout ça wana pona itumba. Alors c'est pour vous dire que il y a un esprit déjà de détermination, un esprit à conquérir les alliés déjà, bien que monguna na biso ana kanda makasi. Munguna na biso nani? Munguna na biso Polo abimi libanda sikoyo. Abeti bord. Akundi FDLR. Akundi batu nyonso. Ayo bimisa sikoyo alobi non. Rébellion ya M23 bitumbeza kobundela batuti ya Congo. Mais est-ce que batuti na Congo bazalaka inquiété? Est-ce que batuti na Congo ou ba mibengaka batuti congolais? Est-ce que bazalaka na gouvernement? Est-ce que bazalaka na armée? Est-ce que bazo ba poste? Mais on a vu dans ces pays un touti postuler à la présence de la République à la personne Azaria Souroubero. On a vu un touti chef d'état-major général. On a vu des toutis de généraux. On a vu des toutis de colonels. On a vu des toutis de DG. On a vu des toutis de députés. On a vu des toutis de sénateurs. Ba touti awa bazalaka. Mais Kagame, soko moni ba touti na Congo baza kotungisa bango. Mais benda bango vantisa bango na Rwanda no. Ndenge yo zalaka bozaka ba touti na Uganda. Boye lelo boye kiti Rwanda. Utiki mboka ya bato. Mais toi tu as eu à travailler na service renseignement ya Uganda comme si tu étais Ougandais. Mais donc on retrouve patrie na bino. Mais ces années-là, on s'en considère peu Ouganda comme mboka na bino. En tout cas, bandeko boko sala histoire des alliés très important. Ça vraiment je vous assure. Histoire des alliés très important. Les alliés et le Romotuya, bon négligeaka yango te, eza na part nango ya responsabilité na wetali avenir na biso, na wetali mboka na biso. On a na lobby Kagame le rôle a changé narratif nae. Mbote cher internaute, mbote ba congolais, mbote ba na monde entier, mbote ba ba pesa biso confiance à travers Tindika télévision. Lelo tozali lisusu wana bomo mesano pona kosolola na bino masolo na biso, masolo ya biso ba congolais oyo turubaka ngana lobaka ba congolais toleka mungwa. Congolais toleka mungwa mbote na yo Rabilema, mbote na Junior Kapaya, mbote na Rifin Kisombe ya ba Rifin Hermo boy balobi batu nyonso bazarwa ba meme bateka mara primo ote. Donc on a fermé parenthèse na rande na fongola yango na yokeli bino esengo o na bino bomoni te pona nini batu nyonso baki na inquiétude batu nyonso baza kokosa bango ba o ba nyonso rok ba bimisi bargima ya lokuta ya ndenge na ndenge ba o ba tie président na Kigali o ba bombi président soki wapi o ba tie ba bombi bimisi menga na rassurer bino ke Fachi Beto, président Nabiso, malgré Benga pe batu ndenge ba benga kinga ndena oyo sano ke ba benga batuma mais na minute na ebisabilo vérité mon kantombolo kanenga na lobaki na bino kaza très bien portant et na kati ya mapapu ya nzakomba abombaki nzambe na biso to sambelaka oyo po sambelaka na yiki sambelaka parce que quand je parle de Dieu là je parle pas des chrétiens ni des musulmans mais je parle de Dieu en général par rapport à ma croyance à ma culture donc n'importe quelle croyance mais au moins Nzambe nde aza généraliste na biso tout voilà pourquoi on a évoqué que Nzambe muta bombaki pe Nzambe muta permettre susu à réapparaître il a apparu le lundi passé donc lundi à Monanaki na public il en est na lobaki biloke difficulté bozu au beaucoup royer ba traçabilité ya ba parcours à salité et ça facile et qui simple justement parce que service, il y a communication, et accompagnant qui était parce que ça justement visite privée ou voyage privé en quelque sorte. Voilà, Azali de retour, Mukwantombolo Fachi Beton, je pense que Mité Mekiti, parce que j'ai appris même quelques traîtres à partir de Kampala,
Fachi Akimi M23 eza ya ye ya on a bomoni a comprendre que ba RVC Akimi Kimido ça dit que bato bazoki ta ebele a kokosa na kosolo la paix par rapport ba imer na bango faut comprendre bato bazaraso ba mona na bango ba mutute ba mo créer ba information selo bango na ndenge bango bazaki ko lingela mais Dieu a fait grâce. Dieu a confondu tout le monde. Maintenant, na ba radar nyonso Fachi azongi, bato tout bazongi ko mona Fachi, ndenge balinga ko mona et biso nous on a eu la chance de voir comme ça de nos propres yeux Bolim Bisanga, ndenge na promettre bino so mutabi sibido kata bisika tela bimisa vidéo to photo bomona. Batika na ko lakisate. Mais chose étonnante, chose grave. Fachi azalaki lundi na commémoration il y a 4e ou 5e anniversaire ya liwa ya Papa Leki Naye oyo batu nyonso bayebaki basaki kolandela bayebiki akufaka na 2020 à la personne à Gérard Moulumba Gérard Monseigneur ya diocèse ya Mweka asi azwaka retraite naye et puis ayeko reprendre na régime à partir de 2019 azalaki nommé président ya maison civile ya chef de l'État, surtout qu'il y ait des mutu oyo azaki le rôle là côté ya bandeko ya papa nae moko oyo azalaki na bango na minute wana. Alors Fachi a jugé bon depuis cette dispersion parce qu'il y a beaucoup de période de Covid et Fachi a jugé bon à rendre hommage nanani na papa Leki Naye Moulumba Gérard et les cas qui wapi na plein ville de Kinshasa une église catholique Fatima. Donc ceux qui capent vraiment recevoir bateau retirer bango même ba photo ya messe ndenge na tindelio ba mona parce que les services de communication cellule ya communication mokonzambo ils allaient piloté par Eric Nindu et avec Giscard Koussema bazalaki wana grâce na bango nde bato nyonso babia première apparition ya Fachi en public depuis sa disparition il y a une année. Maintenant on a Fachi bato musu basi ba bomaki bato musu basi ba limwisaki bato musu basi babaki akimi siko nazongeli na bato balobaki ke Fachi akimi akimaki nani pepo na nini bon muto Fachi akimaki na vide wana po na kozwa pouvoir te bato ba bemvasaki ba idée à coup d'état bien sûr coup d'état bino ezaki kala munoko na bino na mitu na bino parce que na réalité zalaki na ngote siko ba kolo coup d'état po ne bazwaki te parce que ya zalaki pété po ne ba kolo coup d'état bazwaki pouvoir te au moins so bozo vana na se ya ba grimace na bino wana bo sangisa biso tout na grimace par rapport à réalité biso toza nango na bino bo nango ekokani na ngote. Voilà pourquoi na lobby à un moment donné bozuna nous mai botie na vino bozuna mai botie na vino avant banda ko loba biloba loba ebele et na moya lelo biso zongi matondo mingi panza mais on a recommandé na ba balingaka Fachi balingaka Congo balingaka ba congolais encore une fois dose makasi lisusu ya mabondeli ya kafu siko mabondeli ya brutal toujours pour que Fachi nzambe akoka toujours ko batela parce que na minute oyo par rapport à la réalité tozana mutu musu toko senga ta batela biso Fachi à part biso moko peuple congolais na nzambe nde to na capacité makasi ya ko batela au-delà ba détracteur nae au-delà ba nguna nae au-delà ba tutu ya motema mabe o baza autour nae likambo mususu lisusu toujours en absence oyo kaka ya muke Fachi salaki ndena lo beriki ndenge no omoni garde du corps akufi ba kubimisa ba masolo belé oui effectivement masolo bimi belé autour à garde du corps mais ndenge balobara la justice de Dieu yana nzambe ala raté et Dieu était au contrôle pour la biso la pauvre maman ya mowe wana abimisi ba vérité ba bazaka connecté na ba WhatsApp je crois ba yo ba audio ba yoki soki pe bolingi nga bela tela bino le même audio na ebité maintenant na otela na nga bino ngoti vous devez débriller pour ça mais la maman de rapprocher a dit ceci le rapproché a été victime de la jalousie à Baningane et à Moussala par rapport à ma mission au Salara. Il voulait effectuer une mission en Europe pour 1 mois et c'est comme ça que Oyo Ndenge Zara na Bamisala, moi jalousie Kotaki. Donc voilà comment on a fini sa vie, la façon dont on a été tragique. Rien à voir. On a tout ce qu'il disait, oh non, on est babaré, on a des messages, on est babaré, on a, on va livrer Fachi, et on babaré. Si Kabilo on a nos obétés, on a battu ma solo à l'Ukuta. Au bête, on a ma solo à l'Ukuta, on a toujours expliqué que non, ma solo à l'Ukuta, Marcel Mobikai,
depuis les États-Unis. Yebisa bango batika kobeta masolo lokuta. Vela nga tumba kolesha ya Maman Laurence. Pekisa bango masolo na bango lokuta so balingi bavanda. Bakosa nene tokosa na masolo ba musicien, masolo ba kombata ba, masolo ba n'importe quoi. Wana tokobeta na biso vanda tokosa niti banda ton tipo. Mais masolo à l'état, yo vandi bozo kosa baninga comme si tu étais et pourtant tu dis pas la vérité. Tala lelo yo, Dieu nous a tous confondus et Fachi est là. Fachi ninga yo wana ndenge na lobaki na binoge, marambo eza minene, marambo eza makasi. Beaucoup de choses vont changer les jours à venir et à travers surtout touche spéciale et koya à partir du gouvernement quand na lobaka. Le solo gouvernement, total on a vidéo mususu, les trouver ba que le solo gouvernement za ndenge mais pour le moment tout savourer présence ya Fachi yende oyo azaro bundela biso. Mais il y a monene zo comme ça ngai. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent que Fachi a la soucité. Fachi me mali moi, Fachi me babaré. Au moins toi tu as la solution, tu as la bateau magique pour ce que so yo yé. Bana mo biso to bongi na biso. Tika na yo. Ba Congolais ba lingi Fachi na bango. Ba Congolais ba landela Fachi parce que Fachi mon anate et déranger qui Joseph Kabila. Et déranger Moïse Katumbi. Et déranger Martin Fayulu. Et déranger Nataka pena yo. Disparition na en tout cas, ils ont inquiétude. Il y a Bateau Belé, ba membre na EP au bazar vraiment biloba do babakana on va faire information té ba su ba côté na ko spéculer mais maintenant nous se sont mis en ordre. Maintenant bolingo ya ye izongi su makasi na mito congolais et ba congolais mususu bazali su koliate na ko permettre ba ngo banda kolia na yo. Hier soir, ça je vous assure vraiment, hier soir, j'ai reçu maintenant appel Mourouti Liverpool, on est en Grande-Bretagne. Mouta bengi na bi Saint-Thomas ngane na liawa tension ezomata. Tension ezomata. Balobi ti sikonde tolo baboy. Fatia monani kaka tenga mama na ngai. Mais bino ko préférera ba kosa bino bendenge ni. Hein? Bokonzi à Liverpool. Boninga bakosa bino ndenge nini. Fachi azali na kisasa ikolo biso sko tozana Fachi so ali mwagende bino so bozamona ete mais biso déjà azana biso to komona biso tozaki ne lundi. La Fatima l'église catholique en plein messe tozaki na Fachi. Na lobi na ye ba photo na ye kutu ezali. Ote ba lobi na audio ngo ba photo wana ya kala eza mascarade ba kosa azana yesuste azana kolimo. Bon, en fait, j'ai vite réalisé que biso ba congolais tu as un devoir moko tu vas la vie na biso tu préféreras bato ba kosa biso makasi que bato ba bisa biso vérité parce que quand tu dis la vérité chez un congolais et parfois tu trouves le roi con ou bien tu te prends pour quelqu'un qui rêve. Mais quand tu es en train de mentir à un Congolais, il te prend pour un petit dieu. Comme si vous avez vérité portée dans le locuta sur locuta. Donc on a mis en cause les photos qui ont apparu. Ma photo publiée par service. Il y a communication, cellule, il y a communication. Il y a présence de la République. Et bon, on a un logo. Il y a armoire Nabiso. Pour vous dire que ce sont des photos réelles telles que ceux qui ont la complicité, je crois qu'ils ont relayé des photos. Mais beaucoup de gens ont émis des doutes. Est-ce que nous on est là pour forcer les gens? Non, nous quoi? Non, 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 non. Au moins, on a laissé le message, on a travaillé pour le Congo, on a parlé pour les Congolais et on continuera à parler pour les Congolais. Tous mais tout à l'heure, est-ce que Marambo Tozolo, na niveau Tolo Belango, ils ont cadré, ils ont qu'un normal, ou bien Zaka Maram Tolo, Tika Tolo, mais on sait bien, surtout dans la dimension. Base, Maurice Toro depuis les États-Unis, base, les sous, donc, plus que bazar. Donc, tous ensemble, vraiment, dans ce pays, nous toujours bateau, bateau, Pesabiso, Elikia, na espoir, na pensé, que non. À travers Saint-Thomas, à ouvrir information de la maman depuis Bruxelles. Merci na confiance au Pessaganga, ba fang tambona sepela la ndenge bolandi la masolo donc ça rabiso bien de c'est ça l'essentiel tozali ça vraiment tout depuis non biso tozali tozala wana tinati bazo koluka bakangisa biso minoko baza koluka tolo bakate non cette fois-ci ou jamais barambetali est na kokene na moi profondeur na vidéo zoya mais
Ça veut dire que causerie morale, il y a chef d'état-major général Christian Chiwewe, Christian Chiwewe, Naba Mampinga Ekolo, tout en as confondu, baza déterminé. En tout cas, le baki trop. Donc, yo, au préféré que nous rébellion, pour bon mabande konayo, ou immédiat mbokanayo, et c'est pour vous dire déjà que le message est grave. Tôt ou tard, mbokanabiso to récupérer ngo, ta on atali Mampinga na biso, niveau na confiance na bango, niveau na ondi mabango, mais na kati na bango, parce qu'on a dessus beaucoup de traîtres. Excuse, beaucoup de traîtres, même tu as dénoncé bango par le bi, to rolande la bino, pe to aussi sabino, pe makambo bang ezate, to bunda ti makila ya suka ekotanga toza wana pona etumba. Alors c'est pour vous dire que il y a un esprit déjà de détermination, un esprit à conquérir ezali déjà, bien que monguna na biso ana kanda makasi. Monguna na biso nani? Monguna na biso Polo abimi libanda sikoyo. Abeti bord akundi FDLR, akundi batu nyonso ayo bimisa sikoyo alobi non. Rébellion et à M23 bitumbeza ko bundela batuti ya Congo. Mais est-ce que batuti na Congo bazala inquiété? Est-ce que batuti na Congo ou ba mi benga ka batuti congolais? Est-ce que bazala na gouvernement? Est-ce que bazala na armée? Est-ce que bazo ba poste? Mais on a vu dans ces pays un touti postuler à la présence de la République à la personne Azaria Surubero. On a vu un touti chef d'état-major général. On a vu des toutis de généraux, on a vu des toutis de colonels, on a vu des toutis de DG, on a vu des toutis de députés, on a vu des toutis de sénateurs. Bah touti awa bazalaka. Mais Kagame, soko moni ba touti na Congo bazako tungisa bango. Mais benda bango vantisa bango na Rwanda non. Ndenge yo zalaka bozaka ba touti na Uganda. Boye lelo boye kiti Rwanda. Utiki mboka ya bato. Mais toi tu as travaillé na service renseignement ya Ouganda comme si tu étais ougandais. Les gens vont retrouver patrie Nabino. Mais ces années-là, on va considérer que Ouganda comme Mboka Nabino. En tout cas, l'histoire est très importante. Ça, vraiment, je vous assure. L'histoire est très importante. Les années, et l'on va bon négligeant à yangote, et ça n'a pas de responsabilité. Là où est à venir Nabiso, là où est allé Mboka Nabiso. On a le lobby, Kagame, le rôle a changé narratif naé. Donc, dis-moi, à l'obis officiellement que non, Azoka monenge communauté internationale, ils ont bêta M23 Kara, il faut soutenir parce que bah tout si baza menacé na Congo, voilà bitumba oyo M23 zo bundela wana. Alors, est-ce que na moi le toko ko lobake Corneille n'a pas za touti, ya moi qui rejoindre M23 pour pas bundela ba touti parce qu'il faut tout ça la lelo distinction. Biso na Congo toza bikolo ezebele, ba tribu ezebele, ba ethnie eza ebele. Mais pourquoi depuis 94, 95, 96 timo ya lelo ba tout moko ba se réclamer ba zali ba congolais, ba tuti congolais, ba mipesi na kombo ekolo ba nyamulenge, mais batwana baza le seul tribu to ethnie oyo emenasaka mboka ezwi ba poste soldat ezwi ba officier ezwi ba tebele mais toujours biso to bana kolamuka ti biso tozokufa bana na biso bazokola et to bana kubundelaka makambo batuti baninga bakoma ba congolais ya façon nini sikoyo pokoma congolais tuti congolais faut bomba ba congolais baza ba bantu po yo za tuti oza race moko spéciale boza ba tribu moko très spéciale te. Moni mambo ya kobangisa biso nde toboya ngo totalement tolobi soki eza problème ya bitumba oyo eza bitumba batuti si c'est dans ce cas ke bato ya kobanda campagne pena ya motema mabe contre bandeko wana mais on n'est pas dedans parce que nous savons tous les manœuvres de l'homme. Il sait très bien que c'est son gouvernement qui a des problèmes, mais le peuple n'a pas assez de problèmes. Le peuple ont toujours vécu ensemble depuis la nuit des temps. Ce peuple-là. Donc les deux peuples, le Bantou, les Nilotiques, vraiment, il y a beaucoup des années, ils ont toujours vécu ensemble dans les bons. Et surtout, si on a Congo, tu as un pays hospitalier, sans problème, sans distinction. Donc, on a mais surtout dans la capitale là.
au koti commune ya Kinshasa, au koti commune ya Barumbu, au koti na ba beau marché, ou na ba matonge Kasavubu. Mais nous avons des West Africains, ba koma talebele, ba Camerounais, ba Sénégalais, ba Guinéens, ba Maliens, ba ebele, ebele. Donc non, ba sala na bango elo remonter parce que pourquoi vous savez pourquoi? Parce que bango ba un objectif kaka ya musala na bango lukamba. Mais je suis surpris que ba tomoro boy, to yambaka bango ba réfugiés. Lelo bakomi ba congolais bazoluka non seulement bazwa mabele mais baza la peine ba part nyonso na kati ya mboka na biso. Ah ba courageux bino mukolo pouvoir ya ba démocrate koko ya États-Unis. Pouvoir ya Kagame ko na Rwanda. Ndeka to la kelango chaque jour que année aussi la té. De botu nangona. En tout cas on a dit nango pour le moment ya réussir na Rwanda. Maintenant tikere bino tala bino bokende kayu nzamba batele bino batele mabota na bino merci na yo bilema merci na Junior Kapa ya reflect sombe Vasco de Gama mutuna ngai donc ko bossa na te Nicolette mwasi ya pembe mbote na yo maman na biso Yohan toujours donc yo route donc la rôle ba aussi la raté vous a toujours wana et puis vient na tumba relais chez maman Laurence kiki ke zong ya maman Bibiane BBC échangeate izalara yo et y compris base nanga depuis États-Unis papa Maurice Toko Marcel Mobikai Jean-Pierre Ngeleka depuis State sans oublier Patrick Moukadi autrement dit Patrick Bakalos depuis quelque part Nambora Morobo ya Mali là on Mali ça me fait du bien voilà donc tous ensemble tout beau sans évangile te rendre tout le bara soromonité kondimate bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Bye bye.